Motena bino nyonso bato bozolanda ngai. Ngai kombo na ngai Sœur Joaquin Nzaba Rebecca. Naza infirmier. Nasala A2. Lelo oyo naye liboso na bino pona kolakisa bino lolenge bato baza kobika na plante. Plante bato lelo bazomona ngo pamba lolenge eza kobikisa ba malade. Pona mukola lelo nazozwa plante o babengi curcuma. Na Swahili babenga kango manzano. Yango na ngina kabola na bino lolenge oyo eza kobikisa ba maladi ebele. Plante o bazobenga curcuma ezali plante comme épice. Eza lokola tangaus, eza lokola litungulu, eza lokola ayi, eza lokola ingrédient nyonso tu oyo batu basalelaka. Mais komona batu bakipaka ngo te, mais eza plante oyo eza kobikisa ba maladi ebele. Ezobikisa cancer, eza antioxydant, eza anti-inflammatoire, eza anti-cancéreux, ezobikisa ba maladi ebele. Mais pour la mukola lelo nga nazozwa kaka maladi moko oyo yango eza kobikisa. Curcuma eza kobikisa ta cancer, ezolongola ba graisse, ezosala eke mutu azala lisu na bomo mulai. Yango lelo ngai naye kotalisa bino yango. Mama papa na ndaku na bana esengeli kosalelaka plante babengi curcuma yango ebikisaka ba maladi ebele. Mukola lelo naza kotalisa bino lolenge nini okoki ko préparer yango. Bazwaka plante wana basokoli yango malamu, sokoli yango bien. Otango na lungu e kitimai sima ozu yango o bandi kokata yango mike tango kosisa kokata otango na moi pendant 3 jours. Tango ekosila 3 jours ekoki ozu yango otuti yango. Tango kotuta yango kotiango na chasete, tiango na bokali ya verre ou bien en plastique. Okoki ko bomba yango ata pendant 6 mois. Okoki ko bomba yango ata pendant 1 année. Tango oza ko bomba yango ozosalela yango lokola ba ingrédient nyonso. Bande ko mususu batiaka yango na Thomson. Bande ko mususu batiaka yango na loso. Bande ko mususu basalela yango. Mais eza ko bikisa ba malade ebele. Soki olingi obika na ba graisse elongwa ou bien oza na posa okitisa poids okozwa yango ozwi lutu moko ya curcuma otie na tasse na yo. Ofoza apena tangausi ozwi tangausi pe lutu moko otie na tasse na yo. Sima ozwi mai otiede osopi yango na tasse na yo wana obaloli pendant 5 minutes omeli yango. Tango komela yango okokomela yango ata pendant na tongo na pokwa ata 14 jours. Ezobikisa ba malade ebele. Soki pe olingi oza mutu amukie yo esengelo salela yango na mai ya pio. Na mai ya pio soko ningi o grossi o ya munene. Mais soko ningi ke okonda okosalela ngo na mai ya moto. Pona cancer. Soko ningi ata yo mutu oyo za déjà atteinte na cancer. Ekosunga yo. Ozwi yango cuillère moko ya munene otie na tasse. Ozwi cuillère mususu ya munene ya tangausi banikisa otie na tasse. Ozwi citron na yo moko o fini otie mai wana ya citron jus nango obaloli okobanda komela ngo tongo na pokwa pendant 14 jours ekobikisa yo ata babi cancer yango esali penza ba métastase mais okobika nango.
naza kopesa conseil na ba mama ba papa na ndako kozanga kango te. Tomoni lelo cancer ekomi maladie moko na bana mike na ba mikolo cancer. Mais pour la prévention na bandako nyonso utiliser kaka curcuma. Sango lokola épice na ndako na yo. Ndongo zanga ka aite, ndongo zanga ka ditungulu te, kozanga pe curcuma te, na tangawisi na yo, na citron na yo, ekosunga yo mama. Monda lelo cancer oyo, batu bazomona ngo eza na kisi te, me kisi nango yango eza kinkirma, soko kosalela yango ndenge esengeli. Yango na conseiller eza lokola bepisi nyonso salela kango. Ezo sunga pe na tension, ezo sunga pe na bato baza na ba problème, na ba constipation, ezo sunga, ezo sala évacuation ya sel malamu. Pona masque pe eza ko sunga pona batu oyo bilonge baby. Bilonge baby ebele na ba cancer ba oyo zana na nelongi mwindu awa baby si batu. Pona ko baby sa ko bongisa pona yo okozua kenkira oyo lutu moko ya munene. Ozui mafuta na yo ndambo mafuta otie na bokali moko okaboli mafuta na yo oyo kopakola na oyo kotia masque. Ozui oyo moko otie na bokali moko. Ozui oyo moko otie na bokali moko. Ozui pe mafuta na yo oyo salelaka otie ndambo na bokali moko. Okozwango esali kilo okopakola ngo na elongi avant olala opakoli. Opakoli olali na yo. Tango okolamuka na tongo ozui kaka mai ata eau tiède osokoli elongi na yo. Okomona pendant une semaine elongi na yo ekokoma bien. Ba mwindu nyonso wana oyo elataki elongi na yo ekolongwa. Ata pe soko ozosalela yango ya kolia ezobima pe libanda eza kotraite nzoto. Yo olo pose baby tala concurrement yango oyo pona kobongisa loposo na yo. Yango na conseiller na bandaku bosalelaka yango tango nyonso. Kozanga yango te na cuisine na yo. Kozanga yango te na biloko. Ata olambi Thomson. Zwa kaka ata cuillère moko okaboli yango na katikati mokie kaka ndambu otie na Thomson. Ata loso na yo. Zwa ndambu obwaki na mai oyo ya loso otie feuille d'oreiller na yo otie litungulu otie ndembi tango kobwaka na loso libota mobimba eli. Yango naza kopesa conseil eke ba mama ba papa bandeko o bolandi ngai mukola lelo bosalela ka curcuma lokola épice na bandaku na bino bisika nyonso bozali ezanga te po tokende ko éradiquer cancer oyo etondi na mboka na biso. Soki pe loposo mutu te mutu oyo aza mwindu ye pe akotilize kinkima lokola masque na elongi ekopesa teinture na bonté na ye kitoko. Mutu pe aza pembe akotilize yango po epesa susu beauté na ye malamu. Na ope le possesseur baby akosalela yango po ebongisa ye ezokipe te eza pe inconvénient moko te eza malamu. Ata mutu azikaki okozwa yango kaka osali yango wana so mutu aziki nde ozwi curcuma na yo otie miel. Osalango pat opakoli esika wapi oye azikaki okomona ke ekobanda kobotisa loposo mususu esika pote ezalaki ya makasi. Ngai mama Jackie Nzaba Rebecca bino ba o nyonso bolandi ngai soki bosepeli na lolenge bolandi ngai botala na chaîne na biso tala na se ya télévision okomona ba numéro na biso ezali wana ou bien ozala pe abonné na biso wana okozwanga facilement.